Il y a merveille, il y a merveille. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il y a merveille. Yaya. Il y a merveille. Del Piolo, écoute encore papa. Maboko nanga lokola tami, ekokate okanga pinzolia, esengo na yo. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face. Vous allez comprendre que na bandeli tenimoko parce que tu traité baka mi balé, mais vous allez suivre ça dans des jours différents. L'histoire de notre pasteur. Chers amis téléspectateurs, nous devons lui comprendre, c'est que j'ai senti que ça là qu'on dirait dépression. En tout cas, dans Bandeko, Bayebi va comprendre que le pasteur commence à nous dire des choses qui ne cadrent plus dans la réalité. Et je n'ai pas voulu qu'on enfoncer, c'est pourquoi on a préféré qu'il y ait Katango. La situation se présente et ça nous permet tout le carré banani d'évoluer. Mais de l'autre côté, Tozana Ndekona biso aiko luka biso parce que famille naie est sur le point ya ko se déchirer. Il y a une situation qui vient de se passer et Azali au courant il y a et le kozo sala que lilo grande sœur naie a se retrouver dans la situation dans l'amour. Grande sœur naie se pose des questions. Azo Lela, Azo Lukaba pasteur, Azo comprendre ni comme lié dans la vie. Alors que cause petit frère a bien. C'est pourquoi Aluka Yibiso, parce qu'il s'est dit que qu'on va dire ça concerné, c'est-à-dire grande sœur na ba nande ko mususu akora rogera ngote. C'est pourquoi à Sengaki lisongi na biso pour que to aider pour franchir na solution. Chers amis téléspectateurs, cette émission est faite pour vous amener na changement, na repentance. Et pour na bandeko bayara na plateau comme ma bango na réconciliation. C'est pourquoi je vous demande de soutenir ce programme qui vous est diffusé au moins 2 ou 3 fois par semaine à travers acte oyo na bosenga bo poser na mito ezali bongo ya ko cliquer bongo na j'aime. Donc place au bâtiment musapi boyo, oza na télécommande na yo, oza na téléphone na yo, oza na iPad na yo, oza na télévision na yo, mema curseur na yo, mema souris na yo, mema musapi na yo, ti esika bâtiment boyo. Poser comme Moussapi, on les gestes quelques secondes, mais ça va être profitable pour le programme Nabiso. Au-delà de ça, soit émission Tali, soit lien nango, même on a page Facebook nayo, soit lien émission, même on a contact WhatsApp nayo. Pourquoi pas partager même à plus de 20 personnes dans le contact WhatsApp no. Les ali programme où ko mettre mutute, les ali programme où ko sala mutuma bete. Les alliés programmes qui ça et mal à l'est, les alliés programmes qui apporter un plus net aux alara bolimbisanga ceux qui et le moi ma b et bimi na internet au sex tap ya mutu tout le monde a ndenge panza na makasi na réseaux sociaux na minute à autant au monde et tam na ba téléphone à bateau ceux qui a ma b tous la capacité wana ya ko partager les bateaux et belé bongo eloko ezali ko édifier ba vie à bateau eloko ezali ko apporter changement na vie à bateau eloko ezali ko apporter solution na vie à battu. J'ai lu un commentaire dans l'émission Moko
Quelqu'un m'a écrit à lobby Vincent Nabota Libanda et Nazaro et Bateni n'ont pas moi si n'a qui Nabota Libanda parce que Nazari n'a pas au peur de mention à mais à cause de l'émission na yo lelo n'a pas moi si n'a la vérité et puis Libanda n'a na eza bien parce que na se serva qui na émission na yo. Ils ont la peut-être dans la même situation où tous ça là tous en lelo et ils ont peut-être na posa ya et le mot pour aider pour avoir solution. Ils ont des mots pas ça lobby que azaki mobile na saki mabe moko azaro mona ninga olimbisa mobile nete mais kolanda émission oyo kamoko to salaka moi je ne sais même plus c'était ka ezaki kanini aisinga lobby c'est à cause ya kawana émission na talaka lelo alimbisa mobile ne peketi lelo bas ensemble. Donc comprenez que c'est une émission où nous devons soutenir. Si vous voulez nous soutenir par le matériel, gloire à Dieu. Mais si vous n'en avez pas la moindre des choses, soutenez cette émission, cliquez et puis partagez Nabandeko sur Batalango. Sinon, on est là, Nabandeko Basalarango déjà, je dis merci au fond de mon cœur et on se retrouve juste après cet élément. Merci. Welelande siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonganda kuna rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo ka bande ko bénéficier. Donc pour plus de contacts na lobi benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, avec notre émission. Je pense que dans la publicité, il y a terrain à Bissou Maluku pour rassurer aux gens qui nous appellent à tout moment pour nous demander ceux qui va terrain s'il à noter. Comme c'est une émission qui est récente, donc je vous rassure que terrain est à nous, place PA bien à nous. Donc appelez-nous dans le numéro de Tcha, soit beaucoup qui peut personnellement pour vous donner toutes les informations. Mais je pense que la publicité lobby déjà presque tout. Nous organisons des descentes chaque dimanche. Il suffit quand on a bien à s'enregistrer dans le numéro 1. Parce que tous autres ça bis carburant fêlé pour batuba komakuna. Donc nous voulons avoir plus de bateaux belés pour que tout ça la descente. Donc ce nous allons s'enregistrer que nombre de tout ça on a besoin de cookies pour tout payer confirmation pour tout kende. Sinon la bande de déjà prêt, vous pouvez toujours sur le monde que déjà prêt dans mon que aux la peut-être de santé, on a aussi une organisation tout ça pour que moto aux a déjà bien servi. Félicitations et na bande de basi ba terrain à Bango et nous encourageons les autres d'investir dans l'immobilier parce que jour après jour, il y a des motos aux abonnés bénéficiaires. Mon frère, bonjour. Bonjour, tonton Vincent. Une fois de plus, na bandi ko PSAO merci. Na Kundima, ko zwali kanisiwana, ya ko se confier na biso. Par rapport à l'Ikambo Yozanango, je pouvais chercher des solutions d'une autre manière, mais vous préférez au Lika. Appécio, merci. Et puis, avant tout, on a rassuré que, avec ou sans caméra, tu vas accompagner pour que vous tirez bon gain des causes, c'est-à-dire que vous avez solution à un problème aux Zanango. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Comme on a Apo. Il y a la santé de ma mère. Il est vraiment en danger. Il y a moins de l'eau qui pousse vraiment dans le cas. Souvent, to bandaki, kolandaka émission vérité en face. Et to bando landango, to bando yoka souvent bando lo bake. Bato bazana ba problème na ba famille na bango. Na place baluka ba traitango na bandenge moko ya mabe oyo ko sala ke ba bendana au moins ba ya awana la vérité en face oyo eza bongo temple ya réconciliation no moniza raison oyo poussinga na yo luka parce que na vérité moko so na garde mo pona ngamoko et que vous avez risqué famille mobimba et que vous panzana risque pesa ba victime ba rose alebele. Au cours rappelé Bichot, lobby la santé de votre mère est en danger
Oza bobota minenge nini? Tobota minisatu. Et tous d'abord orphelin de père. Papa biso auto otika biso, il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 10 ans, papa bandatika biso. Atiki bino muke alors? Atika biso muke. Pauvre maman na biso muta a élevé biso et puis ça soutient déjà tout le temps en province. Tout ya awa papa awa bandeko bazate bandeko ne baza mingi na Kisangani. Tout ya ki awa par après maladie papa yo kufa totikel na maman. Et situation y a vu nabiso vraiment qui difficile. Donc passer vraiment un moment très difficile et puis compliqué. Mais maman nabiso a bondi na côté kamakala côté kamikate a meki un peu côté ni sabiso toujours moi ba diplôme et na koboko la biso malembe vie AJP à maman et yo ça la maman comme kobela donc a zo qui vraiment ba charge belé et vita naïe et puis nandinga yoko malelo na ba moment mon beto yeko bungisa voir même place au bande ko vanda to zaki suna siko vanda te et to comment ko vanda na église ngai grand sœur o ngana landi et puis na cadette na biso to za misatu et na ko vanda na église wana au fur et à mesure to vanda ka ndeza ki espoir que lobby na biso ko za la meilleure et que comme na moment moko grand terre au ngana landi na nzela ka ya ba réseaux sociaux ayaki ko lingana na tonton moko boye azaka na Lubumbashi balinga na tontongo ba comment vivre ka na ndenga ba réseaux sociaux et tontongo ayaki décider grand terre akekuna kuté na famille na ye et par rapport à grand terre azongi situation na biso emeka un peu ko changer parce que mobile ngo sepele na ye alinga ki bongo abalaye ayaki ezaki sengo pona biso nyonso to mona ki on dirait que toujours quand même espoir yake et ko permettre biso lobi na biso ezala bien et na ko vanda ti mobali wana ye pa yaki ko ya akutena mama akutani asololi ti ayoyo kana famille o ezaki mama na biso parce que famille zaka mama na biso na batu église presque dozalaki a talisa ki mama na biso ki alinga bala grandière na biso et mama yebisa ki nino esengaka par rapport à coutume biloko sala et mobali yaki o décider azonga ake kobongama bien bongo aya ya bala grandière et avant ça déjà yaki azwaki biso côté biso azongisa nga université et puis petite sœur na ngai oyo alandinga yepi bazongisa ki université to comment ki na biso kotanga na biso comme il faut régulier to kenda na biso bako ayaki longola biso l'église azweli biso ndako mais et yo tombé na ba moment moko boye mobala ngo yaki lisuko ya pona préparatif ba makambo libala eraye na retour na ye azui grande somme ya mbongo atikeli grande terre atikala kosumba babiloko ya libala o déjà bakomaki na facture en attendant ti ya kapo procédure ou mais lisute mais eloko yeye ko komisanga awa ezani banda mobali wana kenda et comme ka grande terre soit bengie ayamba lisu téléphone te so qui insister na bapel tam so mona mekika ko yamba mukiono je suis en réunion, je te rappelle. Ou soit non, je suis occupé, je te rappelle. Je te rappelle, on attend mon sali une semaine ou 10 jours à réagir ça. Et na soana et comment ko déranger grande sœur a comment mon on dirait que et ça problème nous soit terme bala yaki na sala ke lo mo boyo c'est pel ça qui était na goluka ko landela. Ko benga mobala tout na mobile makambo nyonso mobala réagir ça. Et déjà grande sœur avec ça l'effort, il y a nini que non, on dirait na mon ngo ba problème à famille. Na meka mpe kobima na koma kubanda mingi kulala na l'église pona meka mpe kosambela tona tala non so solution ko pesa na problème na ngai mais bandi lisupe ba makambo sambela wana il y a de cela une année et demie suite à bien ezate banzungu nyonso asombaki ba biloko nyonso asombaki to gardango kaka parce que suite ezate voire même ndaku o ayaki ozwela biso ya moi bien place dozalaki toyobima parce que mobali a réagi ça lisute parce que banda kenda après 2 mois ka yotinda mongo tinda lisumbongo te voire même na ba classe on tozonga ki ya sentiment to kata na biso ba classe na siko tozonga mo studio mo to vanda biso nyonso et maman na biso no mona makambo wana nyonso nde komi bongo et yo provoquer maman lisu ba maladie makasi akomi na problème à cœur o yé déranger vraiment makasi et na osala ne maman na biso comme bongo
ngai tant que moi mobali na kotika bongo te na meki mpe koluka kolandela par après kadeti na biso ayo vandisa ngai ebisinga no grand frère potika na bino luka bandoki par-ci par-là problème à makasi na biso nyonso awa eza ngai eke otike ngai déranger nga na bi na nde mama obela na nde grande sœur akomi dépassé boye yo ozolobaki problème ya makasi eza yo problème yango eza nini na ye moko sikoyo oyebisangaki ete mobala grande sœur wana aréagisa lisu te parce que ye sikoyo abimai na mobali ya grande sœur na biso parce que banda ye sikoyo abimai na mobali ya grande sœur na biso nde mobali wana sikoyo aréagisa lisu te parce que souci na nga makasi eza na état o mama na biso aza nango so oyoki bamakambo oyo nyonso oyo nandimi te ka osurvivre zela nalingi na comprendre bien, c'est-à-dire voyageur à Souka mobali à Salaki ne voyageur abimaki na leki na bino mwasi oui voyage na Souka il y a bien nini que pour abimaki ba mobali yango celle que mobali ya souté ayi bien qu'est-ce qui a fait que conviction les anini pour abimaki na ye yango azoya souté non eza vraiment yango te conviction makasi o etindi petite sœur nanga koma na point les anini petite sœur nangai akoma na zemi ya mobali yango era yo koma na zemi ya mobali yango ayebisi mobali wana ke aza na zemi et pour nous regarder quand même moi honneur ya famille ba yaki kozwa compromis ye na mobali wana le roi aza mobali ya grande sœur alongola balongolisa zemi wana et ba yaki koyokana balongolisa kizemi après kolongolisa zemi wana ya yebise mobali wana basanini bakata relation wana et continuer lisute et mobali pe na part na yo yebise yalobi le roi déjà ngai na bimina yo na grande sœur na yo pe eza une impossibilité na sanini na continuer relation ou soit à continuer relation na petite sœur ou soit relation pe na grande sœur et katana nde petite sœur au mona te ndenge nini ya obanda koyebisa grande sœur ou soit tabando yebisa mama ke donc bref ce qui mobile à Kenda c'est parce que azu capabilité qui abimina ya naleki et puis a chele kizemi mobile a commis na capabilité ya ke azalaki mobile nanu ya yaya abimana yaya et puis aye ko engrosser petite sœur ce que loko ye déranger makasi yango wana ndesko tozomona te ndenge nini oyo ngai nozwa bande konanga mibale ya basi na vandisa bango pona banda koyebisa bango problème est-il le long de moi ça donc n'est pas prière est-il il doit continuer ka ba prière pona somona ndeni te na oyebisa ke te ko kendaka ba prière te pona dossier boye nanga moko na okokate et bilo la libala on petit siko ezakaka donc pour la grande sœur na yo c'est un problème familial et que do singa ba prière yanga do sambela pour mobile na ye azongela ye pona ye mon ngo kiza ba problème familial peut-être que parce que après liwa ya papa na biso ezaki na mwa ba makambo ebele lo ba maki bande kwa papa bazana mboka ote papa na bino tiki ba biloko ebele or que papa na biso ezaki simple chauffeur mon robot chauffeur azaka na de compte final te o ba pesa ke surtout azaki chauffeur o ba sala ba taxi ko sikoyo démarche na yo ezali lelo oyebisa grande sœur na yo vérité démarche na ngeza na yebisa grande sœur na nga vérité et na nzela na bino bo edengai na meka oyebisa vérité parce que vérité on a traîné au peu mingi au fur et à mesure on regardango derrière zo souffrir directement dans mon santé maman na biso. Voilà, chers amis téléspectateurs, to joana nous pose moukier et puis tous on a plateau na biso. Juste on se retrouve juste après il est marrant. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, na Seraki pose Oyo parce que depuis to bandi programme Oyo, Lelo, ti frère na biso azoloba,
Tonia aboyaki koleka abaki koleka te atiki charge nyonso pa ya ndeko na ye ayebisa ndeko na ye ayebisa grande sœur na ye vérité nyonso mais à écouter notre frère j'ai compris que la charge revient à Tonia. C'est une erreur que vous avez faite. Comme on a payé Mobali, je ne le condamne pas, mais comme on a payé à accepter que Bimanayo, connaissant que vous êtes petite sœur et à moi Sinaï, ma intention n'est pas déjà mal montée. C'est vrai que ça lui passe. Mais tu es obligé, il faut expliquer à Nayo. Parce que à lui attendre de dire, si les loyers sont le yeba, ni nécessaire que nous na kende. Donc vraiment, na cotisio awa pour que batuba monayo. On n'est pas là pour te condamner, on n'est pas là pour attaquer, mais tu sais que courage ou non soit. Tu cotisa grande sœur nayo, miso tuza to sumayo. Parce que Azawana a risqué pas mis ça à ma baie, a cause peu problème parce que Azoye batelo ni ne comélé. Pour garder secret la solution. Donc là on a cinq on doit vraiment courage wana, ya ko yebisa grande sœur en vérité. Yo quand même to rosali comme on a mis. Je ne sais pas ce que nous avons force en yebisa. Tu peux aider yo. Pourquoi pas bilo mo mutu boyebisa ki non kokate non kokakoyebisa grande sœur vérité oyote. C'est ce que je dis. Je te comprends que kokate mais biso to tina oyo boyili a yango. Tina vraiment boyili a yango parce que bolobi que santé à maman isabienté maman comme na souci à grande sœur na yo ninga zo mona makambi koma ki bien makambi baby ke bino bozonga yi classe katani bozongi susu na vie studio. Et souci wana maman komi kolata wana boya risquer bozanga maman c'est mieux dikamoye bana comme ça il y a pas de courage mibali basilité na mukili à cause de mibali mususu tant mususu pe kana magiaza mobala vie na été ba circonstance so yera mabe ba yera biso na vie ya mabe mais tant mususu nzamba permettango pour à protéger 10 ans na yo tant mususu na 10 ans situation eko mema yo tant mususu na passe donc soit courage wana ya koyebisa ya na vérité lo to singi ka ya wana mais tozana to sumayo tokotisa on a bien moi aussi et puis to ebandé to ça. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabicho pour continuer ce programme Vérité en face, une émission de réconciliation. Et là, nous sommes à présence, il y a Ndegonabiso, il y a moi aussi. Merveille, merveille. Je commence à te dire merci pour avoir accepté que tu enregistré non se trouve là awa. Ozo reconnaître bandekomi balé bazali bosso na biso. Oui, petit frère maman, c'est petite sœur na yo. Oui. OK. Et na li solo nde toyoki. Non, je ne pleure pas. Oh. Non, s'il te plaît. Et c'est un problème. Il y a un to ben show awa. Il y a un to ben show awa en fait nako tout no mo ba question kaka mi balé misato pour que na zala na éclaircissement ya likambo yo to kuto sur la biso mi balé awa. Toyoki ki ozana moi problème oko, c'est vrai qu'ils a vie privée na yo, mais makambo na retour na yo ils a rapport na makambo yo bandekono ba yo luka biso a. Il se peut que ozana mobali ou normalement fa bala yo, oza en plein préparatif. Et il se fait que depuis un certain temps à comment indifférent et pas na yo, et ju moi tamulaï de Toyoki. Et ils ont dérangé parce que apporter qui bino moi lumière dans la famille c'est qui ça qui bino
mais jusque là oyo barateni au salaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Sonia, suis ça Syria, Monde et poussé bino beaucoup matina baïta oyo, babando filmer biso, hein? De vous-même, ezana peut-être biso to sungaka, ne na lobi to sungaka batu, mais na ngana tuna question de yo moko ozana likamo boyo. Peut-être oyebisa ba on a te reprochaka yo et ça peut-être que mobali na yo a ninga kenal bombashi wana benga ressuscité loroté tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? So ko solana biso moké. Merci papa na parole pesinga. Et loko yo ezo troublé mutu nanga. Et sono zonga na histoire oyo. Même ata esengo muki uno luka na fox zala et kimanga. Nazala no mbali nanga bien à bon état. To banda ko évoluer bien. Et ça ni le côté où peut-être conscience nanga moko ndinaza et rappeler ngake peut-être na sala qui ma bé bon. Nanga moko na non reconnaître en outil. Puis na éviter le pourquoi a changé subitement. So bengi komika ba raison, likolo ba raison. Bon, non comprendre maintenant c'est l'effort. Juste yo miko lukanzambe nebi ke azali seule solution ou tozala nango na vie. Nebi ke autikate. Ya malamu izala. Surtout qu'il y a qui mais comment vous dérangez même Santa maman, souci wana tout ça. On va kati sous la classe tout ça. Parce que maman a le ciel esengo ototika na mona mokili. Abundi trop pour ne biso ne inviter ceux qui ba meki ko expliquer yo. Abundi vraiment. Même na batamo bazaki na ba âge miki. Maman ondima asala qui boyi. Andima babenga ye. Na ba kombo nyonso juste to yeba même kokomata kombo na biso. To yeba ozalata utile na société même dans un diplôme. Alors moi c'est oh et le qui on a celui qui faut on ça quand on a monté maman. C'est bon, merci beaucoup. Je ne m'arrive pas à PSAO pas délai. Mais il se peut que si les lots, au Lukara réponse, il y a beaucoup de gens qui ont moi qui n'a pas parce que Haïti vraiment pour son habit. Oui. Rosala Lelo na posa oyi ba vérité wana sur le lui de l'eau ngala lina ebisayo raison et ça la vraiment qui mobile no wana kinde. Peut-être que Rosala peut façon de libérer yo. C'est vrai que mobile a kobo yayo azana est libre pour ce bolingani boza bokomi te que lokola nzoto moko ya ke musuni moko boité donc c'est-à-dire que akoine ko kende ce pas moni makambo eza bien te mais ça sera important toujours ko yebisa motu ke ceux qui na boyo ezali na boyo pour na likambo songolo pakala mobali na yo atikala jamais ko yebisa yo raison oyo akoma silencieux vis-à-vis na yo pour être vrai pour aboya yo parce que mobali mota revana na mwasi time mulai boye ubengaki na téléphone tout ça alors lelo eloko yo na pensé te ka boyanga parce que azoda facture apesanga mbongo na somba biloko ya libala o na to gardango atika lo balanga na monoko na te que merveille na mais ba acte à poser non azo tout peut-être ils en a ba empêchement mo ekozwe ya misala salaka mais bon en fait c'est là on a bien sûr le loza que ba omi balé babi pour la ni mobile no boya
Mami balé ba yebi raison. Il y a un moniteur qui de on a moi ça zolela. Ko lelo azolela te pona nenge bo souffra gina maman. Mazolela parce que ayebi ce qui s'est réellement passé. S'il te plaît, pardon. Et ça, en vérité, boyebi pour nombali nanga. Apo. Sonia. Apo, étant que moi dans mon bali, je mérite que Yonos va charger Wana. Il y a qu'à expliquer grande sœur Nayo ce qui s'est réellement passé. Pour que mon bali Naye a commencé sur le point où petit cabino, bozo masuna puis aux akina. Sonia Azawana présente pour expliquer Yanayo ce qui s'est réellement passé. Et merveille. Et merveille. Mais que par rapport à l'éducation, toujours. Tokoka ozoma kamba boite to ya nango awa. Tina lukina ya parce que na yebi température na ondo ozalaka. Et na likambo na ndenge ezaleli. Na osenga beaucoup plus température na yo ezala apaisée. Wana famille musu ta part biso. Babuta biso ka misatu. Ngana nokwa bana yo. Yaza mama leki ya bana yo. Apo, pardon. Nebi bien. Où ça la rappelle et pas ya mutali bandete. Na yebi uza makila nanga. Même yi aza makila nanga. Là je sais très bien. L'oba juste papa merci. Parce que nous comment troublé yo luka ko comprendre juste la vérité en vous anini. Nzambe merci. Parce que nebi que on répondre n'a pas besoin on ezaki ba prière nanga. Merci Moti. Apo s'il te plaît. Raison où a changé avec nga écoute nini. C'est merveille. Expliquer vraiment grande soeur nous ce qui s'est réellement passé. Il y a merveille. On a pour ça to garder température, il y a bien au climat où tous allons la famille na biso. On a pour ça to garder peu importe vérité ou non biso sikoyo. On met un peu cause à la vraiment na ba émotion. Il y a ma bête par rapport à ma caméra lukana et puis ça aussi quoi. Mobile na on a voyagé à Souka au Ayaki au hôtel Lubumbashi RAI pour appeler ça qui est mbongo au Sumba Bilo kwa Ibala. Et na voyage wana Américain qui un peu coaxilé Tonia en plusieurs reprises. Tina Souka nango Ayaki obimana Tonia. Ben non, mais Tonia et comme il tient à point que Tonia soit qu'ils aient minaye a forcé Tonia à longo de ces émiwana de Tonia non s'il te plaît Tonia. Tony, c'est solo. Oui. Hey! Tonia!
Il y a merveille, il y a merveille. Pardonne-moi, ma sœur. Il y a merveille. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Non, Tonia. Tonia, oh, la petite sœur, non? Il y a voici, maman. Où soit tu as voisin le buisson? Il y a merveille. Tonia, il est dans sa lune. Il y a merveille. Tonia, s'il te plaît. Tonia, pardonne-moi. Laissez-le. Ah bon, s'il te plaît. Mais non, expliquez mon papa. Oh, mon papa. Dès que mon papa a mis le corps, il y a la digne à la cible. Ah bon, on a vécu la binomme. Il y a merveille. Où c'est calmé, il y a merveille. C'est calmé. Ah bon, on a fait la binomme. Ça là qui a une volonté. Il y a ma vie dans ça. Les équipes n'ont volonté n'a été. Pardonne-moi. La jamma pas la mouton. Pour la tourner. Nga. Nandima pas c'est kanga. Na même maman la mouton. On a ces amis nerveux. Il y a né. Il y a Sonia. Il y a merveille. Mais quand on peut comprendre que tout le monde sait qu'il y a mon enfant. Ma sœur, je suis désolée. C'est là qu'il y a mon côté, il y a merveille. C'est là qu'il y a mon côté. Pardonne-moi, je suis complètement désolée. Et ça qui n'a volonté n'a été. Je ne savais pas que Coco m'envoyait. Mais il a pas soutenu comment t'as mangé. Abia ya tokinga ta mangé. Chaque jeudi vendredi tu vas là 2 jours. Tu me connais ma véritable amie. On a dit seulement malé la libana. Je sens ta douleur. Il y a merveille. Il y a merveille. Il y a merveille. Je suis désolée. C'est calmé. Pardon. Oh, tu as le panini. Pitié de moi. Désolée. Tonia. Tonia. Ça ne va plus recommencer. Dis-moi quand tu m'as mon bon dans la musique. Na yebe na fina ngate. Pardon. Nga. Nandima. Na kutana na vite. Nandi la téléphone. Na se filme même une sorte de moi si na moi. J'étais pas dans garde venir à Baleki na moi. Na la kana ko bunda po na bino. Je connais ta Yaya. Yaya. Pardon, na compombre. Il y a merveille. Pardon, s'il te plaît. Il y a merveille. Non, 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 pardon, on s'en est rendu. Il y a merveille. Il y a merveille. Je n'ai pas besoin qu'il s'apporte. Elle va me tuer. Il y a merveille. Il y a merveille. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, na qui passe na banana ngai au bazana plateau. Papa sina pena passe mais le qu'on a roloba que boza famille que soit ma bemoko o ekomi kati na famille yebi ke yaya sala ndeko sala ki mabe ya ko bima na mobali ya na ye. Maintenant quand on m'embelle mususu nde bayaka ba mbelle mususu baza baye pona ko pantande mabota bato. Yo olingi mutu oyo linga kiza ki yaya bo solo lipe malamu oyo kuti libota moko evandi nango kimia mobiti ndi na yebo na yende ko panza po eza ko panza libota bato yo lingi yaya okomisu na leke koma tina niveau ya ko cheze mpe boke ko longola yango ata yo moko papa place ozayata ko tala nga eloko sala na kata libota o eza malamu. Yo libota moko baby sana po simba no nzelo kine na mboka mususu
Ok, na moko za la rappel kuno fa no pe kimia. Oyebi loko mona sana libota moko boye na baby sa libota bato. So conscience na pas sozali. Oyebi ko baby sa libota oyo. Luko senga pardon. Ponzamba opambola ote. Atena libota ozana ba onko soko ozana mwasi kuto na makambo yeki ndeko sali mabemo na kata libota o nzamba opinir yo. Nzamba opinir obisiko ozali. Soko ozapo bota pe bana basi. Oyo azo sali baza bana basi. Oyo sali mabe zongela ka muto sala mabe. Luka erango ya kosenga libota o pardona oyo bebisa. Ngai nakoloba mukina libota na ngai otozawa. Conseil na kopesa yaya zwa kimia. Nayebi keza pasi ya koke loko moko oyo ko moko fukamela kosenga nzambe ke nazoki libala ke we ko sunga libota nanga melelo ke kaka boye. Nzoke za na mabe moko. Ozomone za na mabe moko satana akaya kota place oyebi ke loka malamu bandi ko bongama. Nde place oya yaka pona ko ya ko bebisa. Taki obandi ko sambi nde obanda ko sambela no wala ya zwa motema ya omukitisa pe ya kolimbisa bandeko na yo parce que yo za mama lelo soki mama chimo azate na mokili yo ndo ozwa charge ya bandeko na yo so tali kaka ke osilika boy mama azanda ko bobi aza malade weza ko bozo fungola ba porte mususu ekota msu ya liwa to ya mabemo ekota na kolinga ke mabemo ko ekota te na nzela ya oyo osako silika te zwa kimia zana bandeko na yo limbisa bango yande mobali wande wasaki mabe wana ta yeba ke na libote za ya kosanga na ngana ya kopanza yango mena kosenga loko osambela kanzambi apesa bino kimia po mama paza na kimia na biki ya pasi nzambe rosunga mama obika na ye parce que maman nzamba alemba na maladie moko te kimia soki bino kozana kimia mama pa kozana na kimia mais yo zala makasi zala mama na minute zala mama baleki no limbisa bango na mabe obasali so yo limbisi bango te za mabe makasi nzamba koka lusambo na ote ndingo zokendaka butu moyi kobondelaka na kosengo zwa kimia nzambe paza na bino po nzambe makamuni ya kosana sima nango lokwa vérité bimi nyonso kozala malamu place siko nzambe alinga banda asala makamuni ya malamu likolo na bino na kosenga kaboza bomoko merci. Merci pour la parole Cordon et merci pena batunya sobazo landa biso. Et là, on a Sonia, la merveille. Il y a solo merveille, Marambouyou, les cas, secret, et bombana, peut-être bané, belé, ou yeba qui tenzamba salio grâce les lots découvrir secret. Ou singa na nzambe ou lela ou saliba prière na ndenge mais nzambe wana amona ki pasi na yo amoni kolela na yo ndenga mona pasi ya bana Israël alobi lelo a décidé à répondre yo pour otika kolela ndengo zolela kawana nzamba la kisio problème ango lokwa lelo yebi problème ango oyebi source ya makambo ya séparation yo na mobali na yo mobali wana zwaka tanta oyebisa yo kumisaka nzambe na yebeza pasi pona yo kumisa nzambe na temps oyo mais pour nga na yebiso qui est après émission so zongi na ndako yebisa nzambe merci parce que au répondre ngai et Sonia et loko na kokolo bana Sonia tangu amonaki mobali wana akome ko lingai il fallait oya kosoana yaya na yo fallait yebisa parce que oyebi pasi nini ya na bino amona pona bino oyebi situation nini bozo vivre nango olinga oloba mais lokola pe ozwa ki courage te ezaka ka diable nde akota ki wana akota ki parce que alinga ki soit séparer famille tant amoni bénédiction moko ye aye akoti si trouble po kaka séparer elo amalamu na famille na bino ekomate mais lelonga na koyeba kaka na merveille ke pesa nzambe merci na oye komi tant yo ko remercier nzambe nzamba yebi oyi ya ko sala lobi pona yo. Et là, on a coquille merci. Merci Cordon pour la parole. Naïna Yebisaya Nabiso merveille. Proverbe chapitre 17, le verset 9 nous dit ceci. Moto azo couvrir, to azo zipamabe, aza moto azo lukabolingo.
et moto azo luka bolingo aza moto azo purifier motema na na kati ya pasi moko to ya eloko moko ezo déranger na kati ya motema. Début nyonso ya délivrance et banda toujours na repentance. Début il y a délivrance et la repentance. Tant moto azo conscience ko se repentir, ils attendent moto na pour sa délivrance. Na ko kabino ko solo la boye. J'ai vite compris que bolinga na mingi, boza bato bolinga na tellement mingi, bo perdre bolingo na binoté. Bolongo la force ya bolingo na binoté, bo garder penza bolingo na bino comme il faut. Non pas parce que kamambo est commis, parce que comment on a bino boye bolingo ezali et mutu moko ta koko utaka libanda ayaka kabula bino na pete boye. Et na ina ebisana yo ya na ngai. Diable abete la bolingo maboko te, surtout soka kuti bolingo eza mir. Que bateau na 400 pena 400 pena bolingo ezali diable otika la obete la bino maboko te. Alors luka toujours jouer na bino. So na landi liso na bino bien omi tout na nga moko. Tant on va l'approcher petit sœur na petit sœur na une réaction ni. Parce que mobala ngo déjà et darabino. Mobala ngo déjà tangi sarabino. Mobala ngo déjà foutre rabino ndako. Mais beaucoup miti na niveau que on dit mob mané pour abaksa mbongo comment je ne sais même pas. Mais na boy ko condamné yo. Na biso ko nkolo bible lobi na biso tant muto a reconnaître mabe na ye pa poussani aza juste peu fidèle pour na kolimbisa ye. Tika ete nzamba ya mbabino mais bo pesa bolingo sika. Kosilika oui c'est bien bon o qui passe pour le kamle qui no sali. Mais tala pe bolingo zonga pe singmata la famille. Est-ce que kabula famille? Na oki petit frère no lobi na bande a lobi maman za maladie. Nazo banga makamo mama soka to traiter nguna ndaku na mama na eta mama eko simbate. Alors est-ce que yo moko na kati na yo okofa no réfléchir que nga lokola ya likamba boy soko baboyi mama yeba nga pe lokwa ya na kitala ki mama yeba to na kabwana bande ko nga non. Vous êtes une famille bénie. Onzamba na posa na bino. Na ngina miso pena interpeller conscience na yo. Ko ye kamela mobile o abal ko abi mobile noté ata chérie. Mobile mo wa ye kaka par réseaux sociaux lobi ke non zana yo aye pa ni komita sakati na e abimina leki na o na ebité ata yo moko. Des fois nzamba permettra ka babilo monsieur kota na kati na biso po epexa biso ka to balana. Cela veut dire nzamba so tali na kati ya bato ba okana un jour ko ensemble à comprendre que loko mo mabe ko koma a lingati bato na ba koba surtout so bato ya lingaka. Nzamba separa bato ma separa ba separaka ba o ya lingi. Ya nanga obi nango sambelaka na oki nozolo bapo kenda mangenge nzamba tali pe mutema na o nzamba sali za juste kaka pa épargner na pasimo ya lobby. Parce que ceux qui étaient au balaki et qui beaucoup d'années comme art boy salami ozonga sous ciment na ndimité pas son maman abina zanango ya siko na o yenge comme lobe ngeza moko na ndimité des fois ngé ko tsabino na kata ba trouble mo bo pe luke bino baliwa bo batela mutema maman na bino pe bo batela force ya bolingo bozanango nzamba épargner ka na mabe na ondi mali susuke na ina biso susu na nzela émission o nzamba o peso mobali o ya yo. Ou ya pour respecter ou honorer moi c'est ça ko pese mbongo te ko honorer moi c'est ça ko boya ko sala eloko oyo ko nyokola ye ya onde ko honorer moi si ko honorer c'est ça ko pese le mbongo pour ndo sala mabe na sima non ye ko no ko respecter ye na ko simba leki nete na ko simba camarade na ko simba pe ma muto ya éviter parce que na ngata engagement muto na kata engagement et qu'engagement ça nous est libala à cause on a si matin ma communauté wa moi si akino abimana pour faire quoi nzamba sungayo et optalisa penza ndenge ni olinga bande kono ya solo kana mabe o oboya ngo po binza menga linga bande konanga tokoba na kata bolingo na biso et na tawana nde kolo ya kwa kangola bino parce que les kino za na kata capabilité e botili sumu pourquoi parce que mobala bimina ya bimpe na yo. Déjà à côté si na kati na bino semence moko ya mabe alors semence ane elongwa so yo tali sika bolingo et nzamba comprendre que muto azolinga ya solo alors ya longola bino pas délivrer bino et vie na bino continuer nzamba pambola bino. Gambela na internet déjà le nom et biso nyonso Gambela na internet c'est-à-dire ezali bongo boutique oyo bandeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer wa mois difficile ngo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki motikela bango biloko ya kolia
gambela na internet et pour nango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de biloko ekoma obengi bango bosola dans les bons, c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko osombi et puis ba assurer lo biloko ndunga place oyo kosomba matie kende donc no sala donne orphelinat no sala donne homme de veillard ya biloko olia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo sérieux celui Vincent Lobi c'est que rassurez-vous que ba meza pena correct je pense à les jours qui viennent to rotila no pays spot na bango ba no leka tout moment donc bon message na gambela na internet osombi biloko na oza na poto tindika mbongo na yo et biloko na ekoma pa ya mama leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya mama papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien gambela na internet bon maman na moi si mo na téléphone ou après expliquer bino nini na rosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport ya likamongo to bengi gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci à l'équipe d'Ambition à Conseil. Merveille. Sincèrement, sur le lobby au Limbisa, de connaître moi aussi, n'est qu'à tout faire, c'est que Nabi c'est impossible. C'est possible au Limbisa, mais c'est impossible au Limbisa peut-être si quoi. Le plus important, oyo na sola kina apo ezaki que ba longolo na souffrance wana ozo kende ba prière ozo kende ba mangengenge ozo lugoye ba raison nini obala boya yo peut-être ezala mbali mususu pe na nzela obenga yo asepe na linga yo yozo boya kolinga parce que ebi que oza déjà na engagement na mobali mo boye déjà bossi bo sommet blo libala ezali lokola blocage pour la vie na yo mutu mo aye croyant qu'il y a une solution, mais il y a pour bloquer Vina. C'est pourquoi on a dit que vous tenir la fidélité, l'engagement, mais dans le mobile, vous avez une mécanicité pour nous. Suite, il y a ma cambo à une petite soeur. Capabilité, on a que à Rovbala, on est aussi longtemps que ça déjà bêtise na petite soeur. Et comme je disais, ce qui peut être mais peut-être c'est pourquoi j'avais insisté na de que il faut libérer. On te laisse le temps de digérer le problème. Maintenant, pour moi, je me dis, les amis pour nous libérer, pour comprendre que bilo ko wana libala wana eza libala noté. Et déjà voir mon balo à lingio, se permettre à Rubimana petite sœur na yo, c'est que azaki pe moto yo. Moi ba question ba point d'interrogation za mo belé. Lelo okokutana mobali na yo mususu. Je sais que c'est un choc. Je sais que mobali wana zaki réponse ya ba pasi na yo ba problème belo zaki nango ya zaki sujet esengo na yo. Mais peut-être ma camo esami na petite sœur nzamba a protéger peut-être le camo ngi sala ma 10 ans après. Nous condamnons ce que ta sœur a fait dire kobimana mobali na yo. Mais peut-être nzamba yemora yebaki à permettre en pour peut-être à délivrer. Sincérité de cœur non peut-être sali que nous soyons comment. Non mon état. Et là on a colo basisuti. Non mon nom le quoi filmer. Non mon nom le quoi théâtre. N'ébité. Ils a passé. Ils a passé kovandana. Sounya na mona isuna misunanga. Na bimana n'importe. Na lata na lisu même elamba. Onga na lati. Na parvenir à quoi lata même sous-vêtement kola Sonia a tout je te comprends. Évitez la maladie d'estomac ya maman. Bino ndesko yo na sengo ya mwana bosunga de façon que maman za. Na kokozonga ndaku te.
nakoko supporte kolala même lit na Sonia te apo zonga lobala mama tokoza te retraite nakoka mona même mama na misère merveille. Surtout Sonia Ndazana qui m'y a pour qui m'y a été la tamoute moi maman même makila apo il est à cause de un ajamu qui est là au là yo yebi ba maman on va traverser pour les na boité on finir na quartier pour la Sonia apo yebi mo très bien apo tobete la bakamba na nini ke mobali na ba mère banga te pona leki na nga mwana mama na nga pona kokate na ko ba vana na sele sigalete na ko na kufi cette émission par là. Ah maman on va vous donner la suite, mais le plus important, vérité ça a connu de tous. Les temps que Merveille a digéré, on va vous donner la suite dans le prochain numéro. Bye. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actuelle.